Breaking news, Basangwa Congo, na Bambo Kanabino en direct qui a Sentinelle TV avec Proverbe 3030. Bozon en Davisopé en direct qui a Softkins TV et Meta en direct qui a Canada. Biso tozana Manchester na England na Mongalema. Basangwa Congo, ezali ya Mukuse pe ya Monene. Alors Paul Kagame, Museveni, Kabila et ses lieutenants comme Moïse Katumbi, Vital, bloqué na mutambu na bango moko. Donc Kabila, ba occupant, ba génocidaire wana, mutambu o ba signaka na constitution, je crois il y a 2006 et kangi bango moko. Article les autres bango et ali président a qui jamais pour ça la troisième mandat na Congo peut être président au Congo qu'un Congolais de père et de mère. Alors, s'il vous plaît, Bandeko, bolongolelanga ba candidat nyonso oyo bazo remplir ba conditions oyote. Donc écartez-moi tous les candidats qui ne remplissent pas ces conditions. Peli Soussou, Moutlokola Moïse Katumbi qui est devenu riche pour avoir vendu illégalement les minéraux congolais doit être arrêté. Il n'a pas l'étoffe d'un chef d'État. Nous savons que c'est un sportif, quelqu'un qui aime le sport. Il a utilisé le tout-puissant Mazembe pour blanchir l'argent volé au Congo. Ce qui a lembi Lubumbashi, en tout cas, Azorana Zambie, qui dirige l'équipe Moussoussou. Toi qui t'en as Kinshasa, Akilkolorota, Ata, Bilima et Sekouya, Kolazana Mbongo, ya Congo, Oyazo Yiba, Tekaba Minere, Akoko remonter Bilima, To Azoa. Avec Clève to imana to aboto la mukuna renaissance parce que Kabila pesi mbongo ebele na nzela ya kisa ya Wivin Moleka mais mukuna azokoka ko remonter renaissance te. Alors biso ba congolais futo telemela makamunyon surtout oyo zo salama na Congo. Il faut to telemela ngoto soutenir ba vrai congolais. Tout ça bongo na Martin Fayulu ya décidé oyo cordon Jean Didier Mimboulou n'a passé régie des bazos les canaba chaîne Union Sokolo Belaye. Tous allons bon na Matungulu grand professeur Oyo a relancé l'économie qui a Congo na Congo na biso. Tous allons bon na prof Malala Oyo a outa États-Unis to yambaye na plateau Oyo. Tous allons bon na ba Congolais ebele ya étranger Oyo bazali bana mboka Congo to soutenir bam. Mais pourquoi bah occidentaux, pourquoi Kabila, majorité présidentielle, peut perdre des groupes na surtout à Bescro, Bazoli n'a koyoka que un vrai Congolais de naissance, de père et de mère, a comme président Congo. Ça fait plus de 20 ans génocide des Osama na Congo. Il faut que la génocide à Congo, plus de 20 ans au Kabila na battu na Congo. À part Rwanda, ba kutana Kinshasa, ba force commune, bolobela ngo soute o ba boma ba kunda ba congolais petit lelo bazo continuer ko kunda ba congolais na ba force commune par-ci par-là. Pourquoi bozo lobela ngo te? Kabila a raté 15 ans à pouvoir et salami na atrocité ya makasi a violé a bomi azo koboma a sali ata social mon côté a tongi ate lo mon côté. Mais eloko a l'équipe makasi et aller à se distinguer na ba tuerie, na sauvagerie, na vol, na escroquerie. Pe na ko infiltrer ba congolais, na rekotsa na ba institution na biso ba rwandais, na rekotsa na armée na biso ba rwandais, ba belé na biso na côté est et KI, pe ba soda congolais nyonso ba bunda, ba beta ba rwandais Kabila boma bango. Kubanda na ba Mamadou, boyebi ba kombo ezamulayi, ba mbunza mabe. Alors, ngonga yango ekoki bana mboka to telema Congo et Zonga Maboko Nabiso. Un Congo nouveau avec comme président congolais. Donc, ce qui est total bien, ba candidat na bango, ils la vital, ils la ba candidat na bango, union tout vital, Moïse, ou à l'étranger. Bazo n'a pas comme ça, on va président na Congo, mais na bamboka na bango, ba koiko comme ta ba bourgmestre té. Yebisanga est Katumbi na Zambia, ko comme bourgmestre. Yebisanga est vital na Rwanda, ko comme bourgmestre.
bango na bamboka na bango bakoki kokoma ni premier ministre ni quoi que ce soit, mais pas na biso bazoya kokoma lokola ba président. Est-ce que le Congo mérite-t-il d'avoir des crétins comme des présidents? Parce que ils ont un adage un peuple mérite ce dirigeant. Est-ce que les Congolais méritent-ils de présidents crétins? Est-ce que les Congolais méritent-ils de présidents criminels, des présidents qui n'ont pas les caboches, des présidents qui sont de voleurs? Voilà la question Oyo. Et c'est que répondre, nous Congolais, tout soutenir bah, vrais Congolais de souche au bazar de père et de mère, tous à la Simana Bango, Peto Bengana, Kabila na système de Mobimba. Alors, les qui breaking news, bah, ça m'a moussé depuis mon aliément. Nazo qui nous coupe sa fille jolique na Dublin. Mbote, Guy Ngiamba na Lyon. Mbote, Massamba Sylvie na Londres. Mbote, Chéri Nono, Souka na Birmingham. Mbote wane uti pa yangate. Mbote wane uti pa lycéen ya Manchester. Après ce mbote pour alobiete azali assemble la repananga mais l'air aya ke pana bino amona ke bozaba fidèle auditeur na auditrice ya Sentinel TV. Ezaki bongo breaking news en direct ya Mongalema. Breaking news. Yesu Nkolo.